Matadi est la capitale de la province du Congo central disposant d'un port. La ville, fondée en 1886 pour acheminer des marchandises de l'extérieur vers l'intérieur du pays par la rive gauche du fleuve, abrite quelques 245 862 habitants en 2004. Matadi est située sur la rive gauche du fleuve Congo, environ à mi-chemin entre l'océan Atlantique et la capitale Kinshasa, à proximité de la frontière avec l'Angola. Matadi bénéficie d'une localisation particulière. La ville se trouve à l'extrême limite de la zone de navigabilité accessible depuis le port océanique de Banana, sur l'embouchure du fleuve situé à 148 km vers l'ouest. Le confluent du Congo avec la rivière Mpozo se trouve en amont de la ville. Le canyon de la rivière est la voie de passage du chemin de fer vers Kinshasa. La ville, étirée à flanc de colline, tire son nom de l'environnement accidenté qui l'accueille, à savoir la proximité de rapides. Matadi signifie en effet pierre en Kikongo. La frontière avec l'Angola se situe à quelques kilomètres vers le sud. I see you, I feel you, that is how I know you. Go on, far across the distance and spaces between us, you have come to show you. One time and last for a lifetime and never let go till. Fashitala musale ezo zelaka yo 5 ans elekaki ya pamba 5 ans oyo okosala nini mpo na peuple tala badefi yango oyo constitution esali eloko te badefi yango ya kobomisa na mboka. Awa tomoni ke kapasite ya terase na mai ezosimba te tala balupango ya bato na mai. Awa toza na Matadi précisément na toza la ville de Matadi précisément na quartier ville haute na nsima morgue oyo inondation mai etondi Nzambe batela Jésus Christ Nzambe la miso na ngai accident de salama Nzambe mama Nzambe milimo banani Nzambe bandeko banani papa batela Nzambe batela Seigneur likambo nini Nzambe likambo nini papa Nzambe batela bango mama nazobange nazolenga Nzambe lola nazolenga Nzambe mama bato baza kufola misu na ngai nazotala baza kufola misu na ngai nazotala Seigneur mama Nzambe bato bazali
bato bazalaki mwa mwasi akufi na place wana oyo jeune mwa mwasi jésus christ nzambe alola papa mama papa oyo jeune mwana mwasi na biso nanga azobundana nazoyebisa verité eza kokufa elobaka érosion elobaka fikatre érosion jésus christ nzambe tozala matadi nzambe tozala komanda nzambe bato baza na kati batela bango nzambe alola Jésus. Bonsoir les amis, nous sommes ici à Matadi vers commandeur. Il y a une forte pluie. Voilà les taxis qui sont vraiment stationnés là. Nous sommes là. Il y a des gens même qui vont couler par de l'eau. On n'arrive plus à comprendre. Que faut-il faire? On a essayé de sauver mais ça n'a pas tenu. Hein? Vous avez vu, ça sont des voitures. Ils sont stationnés. eza penja ya koyina na niveau ya Matadi na soyo 3 botala mama na esandi mire ya voisin toyi vraiment mawa pe pasi eloko moko monani te nini te eza vraiment pasi vraiment eza pasi mire ya voisin ekoyi eza penja pasi sikoyo so bozwi tala mai emonana kuna na bendi yango donc place wana eza ngomba nzo ane mai pe ezala na ngomba ezala pe na virage wana ngomba euti likolo donc eye etourne eye place bozomona wana tourbillon wana donc place wana na port maréchal eza musika te sikoyo moni mboka eza likolo mboka ona obenda so otali na bendi boye na bendi mboka eza likolo mengu abandaki kovanda wana ye azalaki chef coutumier ya mboka wana alors ntango bamindele baoluka bakanga ye bayoki moto wana aza moto ya mystique ye azwa famille na ye mobimba akita na bango na singa ou chaîne na kati ya mai bamindele babenda chaîne wana place mengu akitela place wana bomona wana place mengu akitela bamindele babenda chaîne batikala kutu kosilisa chaîne te babenda chaîne ekoma donc nayebi kutu ce combien de tonnes babenda chaîne babenda toute une journée voire même 2 jours moi chaîne si là ezate place mengu akitelaka na Matadi yango wana parce que place wana bomona toboye nzana place wana tolobaki bato pe l'écran na problème donc place wana so pusani muke boye au comité na pont maréchal Kinkanda pour nazo image naza juste na soyo donc c'est un peu ça mengu yango na place à quitter là na chaîne donc mboka na likolo ya chas chaîne tina se singa bakita na famille na ye mwasi donc bana bakita na mai nande bakenda ti lelo azonga te azalaka na sa mai toyebi te akufa toyebi te mindele baya babenda singa wana ya kitela babenda singa silaka te mengu voilà ça With deep feeling, fear surrounds me. You've never failed, and you won't start now. So I will call upon your name and keep my eyes above the waves. Jésus. Rest in your embrace. For Jésus. Qu'est-ce qui va pas avec ces balles?
se passe? Mon pépé, peut-être que c'est le vent. Comme ça. Mais ils ont même un kakatala. Il y a des gens à l'intérieur. Oui. Il y a des gens à l'intérieur. Dans les trucs. Donc là, il y a des gens. Entre la vie et la mort. Et t'es un ami vraiment. Et Dinit. Montez ma pangi, papa. Montez ma pangi. Ani te chankele. Ani te chankele. Ah? Mame. Il me manque monter au pangi, non? Il me manque monter au pangi, c'est bien. Ah? Maman. Maman, les pieds. Moteur m'a coupé. Il me manque aider ma paille. T'as la mbote qui chète. T'as un net un bis quoi. Mbote qui chète. Qui chète. Oh, qui chète. Net mangunza quand t'as basolé. Net mangunza ni vini kalima mbwe quoi. Qui chète. Oh. On a fait pousser camion. On a fait un peu de mbongo. Oh, ma maman s'est montée même la Zulu Babo. Ma même Mbota la haine. Non. Oh, voilà monter même quoi. T'es une chaise qui n'a pas banque. Bah il n'y a pas de wabi, ni tout le monde. Oh, donc il y a des têtes qui Mbota, il est sexy, tu vois quand tu vois les bords comme ça, là, donc ils sont vraiment contents quoi. Ah putain. Oh Seigneur. Salut tout le monde. Le business de poisson frais. Je suis à Banana à Mwanda. Et là où il y a pas si exact que dans mon cas, on a vu tout ça là-bas. Chalité de bateau industriel et ça la pêche alors bah chinois des bateaux salaya. Na na rata site na bota la liboso pour no bateau. Voilà. Moni de moni wana. Bateau wana ba sali yango na mabaya bazuka ka awa. Ba memi bateau te uti chinte ba sala wana mabaya na biso mo bazuka awa na nzela entre Goma et Mwanda. Ba sali bateau ba tiba machine industrielle bateau pêcher bis. Alors on va descendre tout les gars pour filmer un peu de présenter Bino. Nengue basala ra mais vous allez un peu discret hein, peut-être il y a des basala ra tout filmer nous mais quand même si tu es ça bon et nous ça passe matamu bana mboka oizana mboka ya mboka vraiment nous pas repêcher les bisombisi na mboka oyo et ils se font de l'argent ces gens là-dessus bazo ça la mbongo na beloke des tonnes bazo bimisa na océan et na fleuve bazo mema yango partout et ça fait mal. Alors, venez avec nous.
Donc là, on est descendu pour te pousser de près. Tout vérifier, bateau bozo mona wana ya onde pêcheur ekotara embouchure qui océan et pêcher rapide na fleuve. Ba bako bo mona wana za ba baka ba 15 kg. Conteneur aux en fond kuda ya wana nde la chambre froide na bango. Donc bazo pêcher, bazo ya nango, bazo classé yango par espèce. Donc on les a ba mabundu ya rouge, ba paku ezali, bazana ba requin amitié, bazana ba crevette, bazana biloko nyonso. Bozo mona donc ils se font de l'argent hein. J'aurais appris aussi qui est exporta kaba poisson qui est en Chine et ailleurs. Donc pour comprendre que ces gens se sont bazo sala mbongo ya masekité. Alors na tiki mutu moko na monde spécialement pour na aider bino ba commande na bino. J'ai un membre ya mbongo ou ya ko orienter bateau baza intéressé ba ya une box pour orienter bango. Alors bana mboka toujours conscience ko toujours conscience mboka weza na nkita makasi mais ba pa ya ba bénéficier na yango et ça fait très mal, tellement mal. Il y a Congo central, il y a réduit, écarter le peuple Congo qu'on sortit les longs et aller combattre. Parce que ce sont des peuples qui sont patriotes, qui sont organisés, au bas de la Bolivie. Et on a passé des moments où il y a que le Congo divisé côté, l'esprit a divisé Congo et Zalaki. Tout le monde a un mot de connexion à Kassai, il y a un connexion à Katanga, mais pas Congo Zalaki ou Congo central, qui a la qualité nyoso avec des hommes forts au Bazalaki, qui ne peuvent pas le baquer, tout à Congo Tokyo. Mais ça là est monté, c'est incliné. Il y a le la maman ou amemi moi, mais ça va nous habiller berceau à Congo et ça la banné Congo. Alors maman, mutaya le bio moi na ngai bo wele auto kata ya habiter na kata moi na ngai te soit kende na ba bandika Congo ba bandi. Tant que réhabilitation et salamité, le logo mort est au salamité. Pourquoi capitale ya Congo et Bimaraka na Congo na Kinshasa mabela na Congo? Et ça obligation patriotique ya Bolobake pouvoir pour Kamba Congo ba province eza ebele minene na ba mine ebele mais ba ko vendre c'est en place wana na place moko mukie po ba yebi pona nini ba tiaki yango bongo mokuto alongo li Congo Congo ate Zaïre mais aza toujours na logique anzadi na logique ba neko non a opimate. Voilà ma belle à Congo, ça mutolu ya Congo, les a pas na bitumba ya Congo, libération Congo, ceux qui n'ont pas dit qu'ils ont gagné ok. Ceux qui n'ont pas gagné le haut ezali ndenge zozala, c'est parce que ça la batumo boboé, ba vandi fidélité zali bitumba. Sont ali boko na Congo tout. Et si ka boko petit kali au moins logique traditionnelle les ali, même ba culte, tout ba groupe ba religion est un peu spirituel en tout cas ba groupe de prière il y en a moins. Les arabes pas na Oza na obligation wana ya kukinga na mabele wana. Ça y a un droit. Pourquoi on le battait pour ngala longala qui est pour la mino. Mais ça pas tout sous dans mon cas là ba on la kata mabele, oza peuple o akunda ka pour na mabele. Et nous on a compris cette logique là. On est venu au vivant bokota na famille au solo là. Boloba ya malamu na ya mabeki. Mais to kotonga ka mboka wana soki to vandi to comprendre que oui, to ko bunda maintenant ensemble n'importe ça la nini. Tout le monde a mis débat sur les réseaux sociaux. Déclenchement bandaki ya makambo ya monese. Na kasa iso bunda ka sala ba moto so ba matcha ba massa ya ndenge na ndenge. Akoma ba tuna kata. Na mona sapu. To pas. Mais tant que koma ki mais ba ne Congo to moni ba. Ya mona ntimi to moni ba. Bah c'est retiré. Et c'est là où on a compris qu'il y a un problème. Il y a une volonté où les alliés, ceux qui sont tiki, ceux qui ont la logique, ceux qui ont la tu peux perdre la main. Mais maintenant, pour que les hommes soient à la main, tu peux dire que Bitumba est d'abord avant qu'il y ait ma télé, avant que les Kalibuma soient là. Parce que c'est la personne qui a fait ce qu'on peut se le allié à la ligne de l'Okarolia à Tiki. Mais ton ligne qui est Bitumba wana ezonga na ndenge ezalaki ya kobundela mabele ndenge bapère babundaki na 1960 et bato babundelaki mabele ya Congo bato nyonso babunda na négligé ekolo moko te nini moko te mais histoire enseignaki biso ezalaki na bapeuple moko oyo bajouaki rôle bajouaki et le peuple wana eza bino lelo oyo moto akoya kofinga moto akoya koluka boyikote boyebaki boza na devoir sacré ya kobundela mabele wana et kozala na honte te kolobaki eza mabele na ngai. Et ça la moutaya lobino, et ça lit bon, et ça histoire, et ça la moutaya boy non, et ça pour avoir une école au moustique pour avoir une abaningate. Mais elle dit parce que nous avons une obligation, il y a pour relever les choses et de dire les choses n'engezali. À l'école on a pour avoir résumé non c'est n'a pas dans le lot. Tous on a besoin de l'élo oyoyo, il y a pour quoi ça pouvoir.
yango nde ezali esika problème ezali yango nde esika baforce oyo ya kodestabilize mboka na biso ezali yango wana nde ezala eloko ya liboso oyo ekosangisa biso effectivement toyebi ke na organisation na bitumba nyonso na esika nyonso bato basangani bakopesaka toujours pouvoir à la fois na pouvoir spirituel moto aussi aza na makasi ya komema flambeau et le pouvoir wana depuis 1960 depuis la histoire ya Congo l'histoire ya Congo ekangami toujours na bino bandeko oyoke na bino kaka l'histoire ya Congo soki bolobi oyo bokata olongwa lokola histoire ya Congo esili ebuli donc mutoli ya Congo eza pa na bino ça veut dire eza kala mabele te eza pe na culture pe na esprit na bino donc obligation na ya kobunda mpona mabele kobanda ekwe à partir ya bino nde bino bokotelemisa bandeko mosusu oyo mpe bazali na perdition o bandeko akaya kokunda yango moni biso toye pour accompagner et nous sommes en train d'accompagner d'abord spirituellement et en plus na litwana parce que oyo esalami awawa yango nde biso okende kozwa okende kopesa ngo comme exemple comme état modèle koza ba modèle na biso on modèle na biso c'est pas pour rien ba gouvernement toujours na ba ko écarter bino mais ce qu'on a ba gouvernement derrière on est dans la société 60 ministres zéro mukongo bandi Congo ezane mwana donc il faut non ils en a pas que non na ça pour défendre des cas Congo central tout tout point côté mais bazali kosala Congo parce que bazali na besoin ya kobanza Congo et yo attend que maman ya Congo okosala nini il faut ça pas là que mon na côté sur ndako il faut boya to sangana to ke de kobunda maman nem ta ozala liboso et maman en ezabile bande ko ngai soki bolali Congo elali soki bo telemi Congo telemi et ça la symbole ya pouvoir eza Kinshasa mais pouvoir ya Kinshasa eza na mabele na bino za bakoko na bitumba otozo bunda bitumba spirituel bitumba to longa ngona na molimo na physique na maboko politique. Donc nous sommes ici quand il faut payer la cour pour ma belle naïe. Il y a toujours bâti une histoire naïe, nous sommes dans la maquille na bako on a bas centre. On va dans ma belle mon 50 30 ans. Mais ça ma belle na parce que l'histoire est ma belle les alliés na boko na bakisi nango na ba nini belle transmission nango et ça la matana langue na culture na makambo belle. C'est pas pour rien parce que tout na rencontre originaire ya wa partout ba nango. C'est pas pour rien même na beaucoup de raisons si on a recours à authenticité. Alors donc ça mutu na esika oya uti ndeko nanga boza na société biso to yé pona ko diviser ba congolais te to yé pona ko duka tout se séparer te to ya na besoin ya ko sauver Congo mais to moni to bundi pendant plus de 23 ans plus de 20 ans na ocupa to bundi on a physique to moni que to kokate yango moni logique o ba vraiment c'est bien pas pour attaquer biso na ba o ba comprendre et loko to komi na ngoya bokoko yo ça plus dangereux il faut pas attaquer biso ba mbongo pe talo pe tamboli ba accuser ba toi ou a raison motamta c'est la lecture sur la situation mais maintenant tant yo zali la ta eloko no ba koza na devoir patriotique on a un devoir traditionnel on a un devoir historique ya ko défendre ma belle la terre et le que qui m'a belé zaki ba yo ba to bundela ma belle partout ba français ba bundela mabele wana tant yo aussi mabele pour contrôler mabele mais faut contrôler on a pouvoir donc to banda ko sangana to yebake pouvoir les en place dans les pouvoir na bisoté ils ont protégé mabele na bisoté ils ont protégé culture na bisoté tradition na bisoté donc ceux qui te limite to protéger vos propres na biso culture na biso il faut to koisa pouvoir wana kaka ceux qui te vandi na ngwele na kitu na bokonzi ndeto koyeba ndenge ni to protéger bokoko culture et to sala autorité pour ça tant qu'on a le contrôle de rien on ne peut parler de rien donc la priorité c'est de nous